Très cher abonné de Fantastique Info, Mbote Nabino, tous en essayant de faire la bino vidéo et l'élo pour nous partager connaissances, pour nous retarder sa réalité et faire, mais enfin que moto za maele ya koyeba nini ya kosala na ka ya problème songolo to pakale komeliel. Voilà. Bangombe kitoko ozomona toza na village qui a Kimbia Mvanga na province ya Congo central na secteur ya Lukungamputu na territoire ya Kasangulu pe na groupement Kimpungi et pas ya Mama Mars oyo toza la découverte ya lelo parce qu'il y a une citation il y a pasi oyo ba funda biso na Kimbia Mvanga parce que bangombe ba kota kine langa moto mususu yango to sali descente ya mokolo ya lelo otalisa un peu décrit ya likambo yango pe to un peu ko commenter ensemble. Voilà donc tozo qui invitation pour nato que nous se présenter, mais alors avant que nous se présenter, on avait jugé bon toko mabiso moko kota la dégâts. Donc ce que vous mona awa ezali sika ba ngombe na biso ba lekaki parce que tokati ban c'était na Kimbia Mvanga et permettre bango ba leka su kotonde ba koti na bilanga ba voisin ba buki ba nzete ya pundu esika vous mona na image wana nazo tourner caméra nanga voilà. Donc il y a ngwana quelques pundu bukami. Alors le monsieur il n'a pas à se saisir. Bon, na tuna motope question pas toi. Voilà tout là. Voilà, il y a eu ça bande konayo ba congolaise na ba congolais au bas de partout à travers Fantastique Info Télévision kombo na yo nani. Bon, ngai kombo na ngai papa Albert Nzeza Lukilisa. Bon, nazaka ka cultivateur na niveau ka contre na biso ya Kimpungi. Avant na kata Kimpungi mingi pe bayibi na comprendre sobi que papa Nzeza mamo ba comprendre facilement. Na kata province ya Congo central. Na kata province ya Congo central. Na secteur ya Lukungamputu na groupement Kimpungi. Voilà. Bon, le problème c'est qui to komi awa eza problème moko grave te mais ya question moko boye ba ntaba e bangombe ba bebisa ki mo bilanga ya papa moko. Mais tant to komi sur le terrain selon moi. Hein? Na moni que ya question moko ko funda motutine na triper mais ya question boyokani na moi espace où ezali a bokosala ndenge nini entre bino de to si problème que to koma ba tiraillement to ko funda na to sala boy na ibité na selonga mais na ibité ba mususu ko mula un problème grave puisque ce total awa ndenge funi moninga tamba ko ya bozu agronome bo sala tout ba nani wana ça va poser des problèmes sérieux. Alors na ibité na kolo nango ce qui est la fundaki na koloba mutema mabete mezali consentement likama mais d'après nga suya la kingai na ngana kutana na mutu akolo loko wana po biso tutala bibwele da tutala belever tona bantaba taba pe de loko mutu okutana kolo ya loko wana oyo kana dans les miables bakaya bobe comme la rabino que ninye komi lelo awa tozaki na Bangombe ba uti na concession na village Kibwa ki Mbia Mvanga pa Mama Marthe ba kotiti et pas ya papa na biso awa. Et comment on appelle régulièrement la concession mususu. Oui. Alors ce qui est comme la solution bazomarango ndengini. Bon. Mais beko déjà mboka e prévoit nini nakau bibwele na yo elie to BBC bilanga ya moninga. Bon, normalement tant bibwele et BBC la moninga. Eza ndenge na luba. Compréhension ya mutu na mutu. Mususu ndenga yeka brigadier afundi paneka mais mususu bokutani dans les miens ndenge espace aboki eza na mnene te boko fanda bosole na muna kolo bibwele pour arranger sili alors maintenant ceux qui vont arranger sili li campé ceux qui nango bongo ceux qui nango parce que ah tozali asona tourner caméra na ngai na moni ekomi ata 20 mètres carrés te c'est parce que total awa. Donc bangombe babuki ba pondwa wa c'est vrai comment déjà molai et comme on a sur terre manioko na ngeza na belé yango yo oui comment qui donc ici qu'on est étikali un peu étikali vide babuki mais problème est comme à niveau et à justice oyo papa na biso a fundi ba responsable ya village aki Mbia Mvanga. Alors so sikoyo ba kei kuna izala les 40 à niveau de justice. Bon, au niveau de justice, c'est un il fallait que un agronome. Tout d'abord, le col va fonder une tripe. Tripe au bien sabango.
ye moko ayebi stratégie nini akutiliser na kati ya tripe kuna soki ezosengaki mindonde kopesa de part et d'autre donc entente na komeza eza te il faut baluka agronome bokiti sur le terrain bakitiama sur le terrain basali évaluation batali place oyo bantaba babebisi basali évaluation bapesi bino montant comme ça les responsables ofuti moto ya bilanga voilà futi moto ya bilanga likambo mpe esili na yango likambo esili wana mais soki ekomi na baingire oyo moto batu bangombe parce que ngombe azali mutu te ngombe ezali nyama oyo atoyebisi eke suka awa kosuka te atokangeli clôture le mona makasi na ye moko akoki koluka saute mpona akoma esika mosusu mais soki ekomi par exemple na baingire publique oyo ozofinga mutu ofingi bangulu bangombe basali te omofinga responsable yangoma wana elekaka sulu ndenge bon wana sikoyo ekozala sikoyo nakoloba oto ndeni ajustement ya mutu wana oyo afingi ya soki alobi ke puis tozosambela tozokende tozokoya mateya tanto moto abeti yo mpo afingi yo me aire moko bwaki nango mais bamosusu ntango ofingi moninga akosala ajustement na ndenge na ye omoni alors ngai de ma part nga mpe na ebweli na bantaba na meka kobokola na bafinga me na ekipaka nanga te oyo ayebi ke bafingi soki akosala ajustement na ndenge na kokea kofunda parce que totali na village ya kimbi avant tomoni ndenge basécurisaki bangombe batiaki babarrage ebele mais bangombe bazolukaka moyen ya kosaute ya kotamba mpasi aza nyama azoyoka te ma oyo ekomi awa esika tokonstate awa ndenge bamanioko ya papa na biso awa bangombe babukibuki yango babukibuki yango etandi kaka oyo nazotourne vraiment nasala 360 degré bozomona balandi ya fantastique info esika yango likambo esalami ezali awa kaka esika oyo boomona boye na tourne awa okuna bapundu ezali na yango donc ka esika totelemi na esika na tie makolo ya bango pundu na se ya makolo bamanioko na se ekomi na ta ya bo eza nano mikie nano manene ekomeli te voilà donc message ya soki okoloba nini conseil par exemple na part ya baresponsable ya mama ya baresponsable ya village kimbi avanga mpe conseil na papa na biso koloba nini bon na bandi tout d'abord na conseil ya papa oyo ya responsable ya bilanga omoni toza bato nde tolobi ke tokotinda ebwele te kekende na zamba besala boye mais imprudence moko ekosalama peut-être ebwele ekoti eye na mpa na eblime totala neti na superficie oyo ezali awa normalement ezalaki entente entre ye na baresponsable ya bibwele basalaki arrangement esili ndenge basalaki likolo kuna ke bantaba baliaki mwa bamanioko kola azwaki responsabilité azongisa sokolo ezongisa manani wana c'est tout ozomona mais ekoma te ke okefunda moninga na tripe kuna mpe kosenga mwa bachelon tala leta oyo asala boye azongisa boye ozomona ke ye mpe akosepela te bon de la part de ya biso baresponsable biso de la part ya biso towana bibwele toasala encadrement toleve babwele bon ndenge tolobi ke nakotinda ebwele te ke kendeli ya bilanga ntele mais en tout cas faut encadrement moko ya bien faut toprotéger babiloko na biso mais ndenge tolobi ke protection mpe tala kaka ntango ezoprotege oyebaki te edevie quelque part ozomona kaka toyanga tomoni tokomba osibira babiloko ya bien. Voilà, merci beaucoup balandi ya fantastique info na temps na bino oyo bozwaki ya kolanda moins intervention ya moke parce que tolekisaka makama boye na chaîne mpona yo mpo kokomela likambo boye bandenge nini okosala parce que ezali kaka na village ya kimbia mvanga esalamaka te esalamaka ebelebele na baka ebele parce que nyama baedikaka ye te baedikaka nde motoma botala esika tokouti kuna mwa na libulu wana nde bangombe baliaki babukaki bamanioko wana ama donc soki bozala na likanisi ya kopartage kombela biso commentaire ekozala malamu parce que tolobaka na fantastique info toboyaka bato bazwa liloba ye moko topartageaka moto na moto atya idée na ye parce que c'est une université buissonnière oyo tozosangisa mayele mpona koluka lokumu ya mboka na biso totala sagesse ya baneng congo esala na kati ya likambo boye mpona kimia ekotama parce que kimia eleki nyonso kimia yango nde toza nango na posa voilà toyebi te lobi ndenge nini mokili ezomema biso nzambe apambola bandeko nyonso oyo balandi biso na nzela ya fantastique info mbala na liboso ya kotala biso tosengi na yo osabone mpe opartage video
video na bandeko mosusu oyo bazali ba amoureux ya ba découverte bazali ba amoureux ya agri business ezala malamu ezali mongongo ya votre humble serviteur Lucien Boukite depuis province ya Congo Celtique ya Congo central na territoire ya Kasangulu na secteur ya Lukonga Mputu pe na kati ya groupement ya Kimpungi esika oyo toyaki kosala descente na biso ya mokolo ya lelo tokutani mbala ya nsima. Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.